conseil gratuit na kopesa kola oka moibite. Ko biso na molawa ilike ko sa mosanya. Olia ba peta yo adeta e kozala groupe ya bakande kosa. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Émission ya 100% Bonzambe et ye wana pona ko sepeli sabino. Yo oyo ozana posa ya ko adorer Nzambe, exalter peuple de Dieu. Prédication, ba campagne, intercession, débat biblique, musicien. Yo oyo ozana posa ya ko la promotion ya album na yo, olakisa talent na yo na mokili mobimba. Moko, vous abonnez massivement à la chaîne Nabiso et qui tout émission Nabino 100% Bonzambe. Oyo ekoza la présenter et pas na ngai moko, la servante de Dieu, merveille miezi gracieuse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom de partout. Oyo bozalaka toujours branché, scotché, connecté la chaîne Nabino ya El Roi Media TV. Toujours dans le cadre de l'émission Nabiso à 100% Bonzambe. Les loto ye awana sapu parce que za mukolo monene oyo ezali ya journée d'adoration louange oyo sepeli qui est organisé dans le cadre ya sortie officielle ya fondation Lucia Adélaïde. Oyo ezali ya servant de Dieu azana kati ya Hollande yende oyo azako tia ba moyen na ye Angers ya ko soutenir ba veuve ya ko soutenir ba orphelin ya ko salisa musala na Nzambe pour que œuvre oyo liboso. Est-ce que yo ndeko mbongo na yo ekendaka bitala ndeko na ngai Lucia asali esengo epa ya Nzambe ya kofungola fondation oyo munene o babengi na kombo ya fondation Lucia Adélaïde pona lokumu ya Nzambe tata oyo apesaka bozwi. Donc vraiment lelo eza mukolo ya esengo toza wana na ba invité o ba wuti de partout pona ko sepelisa ba oyo nyonso ba ye na we sika na cadre kaka ya kokumisa nkolo. Alors ba invité baza ba yembi oyo ngai na yo tokomeka koyoka parce que eza journée ya louange et adoration déjà na kati ya lisungi ya Aris na reportage na biso tozo kosala bozoyoka déjà ba invité au baza sur place bazo yemba pona lokumu ya kolo Yesu Masia. Je vous en prie tokende. Merci. Oh,
Soki na maloba ya bato même
Mobali la Bola. Amen. Est-ce que vous êtes Amen. 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 Et de la noyée soit si à ma boue. L'église a mis sur ses béliques et révérend prophète Timothée dans ma zone tellement de mettre les soins à ma boue. Nalingi na yo kalisuma kelele na yo. Nalingi na yo kalisuma kelele na yo. Est-ce que nous devons couper sa main bien? Est-ce que va se périr qui va s'aller? Ah, ce qu'on s'appelle sa main bien. Ah, ma tête ici sur mon Dieu. Conhece papai. Allez, Moussabi. Allez, Moussabi. Oh, n'oublie allez, Zambé la biso. La kisa ya mobie Zambe na biso alibina na ndenge na yo abina na ndenge na yo Ese mama bazali awa Shaki ya solo bazali awa wapi bango wapi matobona musana yaka la biso pekele suma boko makasi na sengi ofande siko zali fanda pesa moninga mbote yebise lelo eza lelo na yo te yebise lelo eza lelo pour la journée ya lelo pour na poko ya lelo esalami ndenge bato bakanisaki te me esalami ndenge nzambe alingaki amen. Amen. Nalingi vraiment na benga na moto moko. Amen. Mais nalingi avana benga sœur veto avana loba. Nalingi moto moko zo na ba panzi misatu lelo. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Ya solo wana. Amen. Ya solo wana. Amen. Ya solo wana. Amen. Papa pesa na ba mikoni bale. Loka yelo boza prêt? Ah. Dani lo bi lelo. Na oya babel no. Oya me kalelo satana koya. Amen. Oh kolo. Na yebite oh. Soki este moko kazawa abita kelelo na yokaye oh. Pamola bino. Yeni elo boy nikia wadadi. Na yeni ko Jacob oyema. Tangu to wanda wanda kabla mike, ekrisha libozo biso bana tokota ezali koni. Poto ndilala, bala biso basi nyimanya makamanzani. Mais jemba libozo to yeba. Pena makamanzani, mais awa na zedije wana yoka wote. Na mwana ifanya soda mchai yao kwa yebi bana nayo na ndo zilini luko bora bibisawana
Ekodime, kodime. Ekodime, kodime. Na kidogi na yo. Obo kama lola. Hii mbona sio faraji eh? Ana nzoko haleluya. Amen. Amen Yesu we. Amen. Yamba ngoma na masauna biso to kangi biso to bodi anzako. Okolo. Nzambe tato vandi na lola mboka mosika nga moto na tinda yo. Yote. Seigneur, tata yo lokaki okola lokola moyibi. Jakoba. Conseil gratuit na kopesa yo kola lokola moyibi te. Po biso na ngolawa, dinike kosambo sana. Olie bapeta yo ateta ekozala gros ya bakande kosa. Seigneur, bakretia balobi ozaye monene tata natiaki tememe na moni bayi na ezo. Seigneur, mpo napesi yo patola mota monene atika olati yango bibi osiki sekele base. Oh Jacoba, etumuni bato ane apostoliki basala yo Seigneur okwelaka tenila bana kiasi na Kongo. Oh Jacoba, lisumu nini oyo batatema de Jehova basala yo tata nyonso kaka maeti na loboko. Jacoba, bafrançais babengi yo wash, bangala babengi yo kibwaka le joker. Seigneur, basino babengi yo chouchoua, joashua. Shishaula shaula daula. Shishaula shikokolosha. Shidashala ubiola shikibio. Oh Seigneur, bangile babengi yo. To God be the glory. Seigneur, balu babengi yo kamwanya chiyo. Jacoba, bazapone babengi yo Fukushima. Ebongo baabi babengi yo kakaju aneminada. Oh Seigneur, babongo babengi yo ni Salamangoto. Seigneur. Oh sino, Jacoba, na monoko banije babengi yo otezo na ikena. Amen. Amen. Yaya. Oboza na Baswahili. Kata doba. Na Baswahili. Baswahili babengi ye. Baba. Wa mapendo. Mimi nakupatia sana. Hakuna Mungu kama wewe. Oh. Imao Jacoba okamoyo. Yeye ndio wana. Wani nani pia? Mama ungala tuna wanini? Nini tata? Yaya. Bamilibi ya Rwanda. Sisi. Baiko iba na ndabu ya gari. Jacoba imao. Washaiki famili. Mawe ya munene, mawe ya likukuma na mawe ya naomani. Yasolo. Toyeba mibi ya mboko yo elo waliboso matana bateko wa fulu wakota. Sisi yo ina hizo. Mali chance. Dadi bena kuye. Dadi zo kuye. Dadi asala kere logo moko. Imao ya. Alobi. Dada. Yem tuzani kolo. Kijana sana mwana mune. Monene na yo. Alobi na sasa kijana tuzani kolo. Akija ami mwana mune. Monene na yo. Bani beswa za yo. Yo gezese. Amoni yote ngene. Domi kitaka. Dokita. Yani bosa utabali kula kwa mate. Akweli daktari. Akani 109. Sisi. Okay. Oya munene wana wamona kitaka te. Akiji dada. Mali chance akole logo. Yasolo satellite. Bado na kaka 109 kwa kanda pasha logo kwa fiantola ndani. Ngoja kwa mbele sio kasi mabeni yawe. Oya ni kugoma. Akitaka te. Akiji. Bado ni kaka 109. Yaya yeni kugomezwi. Ngapi? Kasi yawe. Imao. Bandeko batu nangani ye. Nini mama? Kwa utanangana ngola bandeko makamona mona na ngola. Yaya tambana mokilo mona maka. Makambu. Yaya pomele bizi nangana kota na ngola zaka biza yeba. Mota memaka zaka mama la joie. Yaya tembo na koti de biza yeba bandeko. Na komi makamona se ko ka ta na bapea ba voisin ka model boso na koye na koyeba. Yaya na longa kate na longwe. Pometi ndani ya badibo sekanga bimungalo ingeti. Yaya na yoka kate na yoki. Bandeko na kene biza sekina. Kokoto mana koti de biza sekina. Chaque fin de l'année ba namba bongo bima balese. Balese. Nyoso ana ni
pona ke l'église ya Shekina. Nalobaka na longwe. Nake kokota l'église ya Bima bande. Kokoto na koti l'église ya Bima ya. Ata nalaki na programme ya komima te toko soke tani pona bi na Bima. Yaya nalobaka te na longwe. Ya nake l'église ya message. Kokoto na koti l'église ya message bande. Ata motaki na posa kobenga le fati nango beli kaso. Yaya message na message yaya na wakate. Olongwe. Yaya na kene giza kipangise bade. Kokoto na koti negiza kipangise yaya. Na komisa kizuza kombasa ata na ko bimana barabara fona pakata ba. Yaya nyoso na pona kene gizi yani ya kipango. Yaya na lobakate na longwe. Ngawana na kene giza katoliki bande. Kokoto na koti negiza katoliki bande ko. Na moto na zaka na ngafanya bilamba tombola metango na koti na katoliki nyoso kaka ya katona kato. Yaya na lobakate na longwe. Bande ko ngawana na kebo ko televisi ya universel. Yaya eza na leli ke bananga soki na lai na mutu na kolo tobe anniversaire tango tango kotana sala ka petite asali aya nyoso na pona kene bizini ya anniversaire yaya na lobaka te na longwe na ke kokota l'église ya Pentecôte kokoto ngana koti l'église ya Pentecôte bande chaque jour ta kombasa na komi kola tobe patone koti na moto sona ni pour l'église ya Pentecôte yaya na lobaka te na longwe na tambo na bite l'église za yo be ya mongo ya sepeliki tina ye awa inde ti na komaka te sikonde na zali awa boete yaya na zali solo ya suka loba tata bo bani lelo za to bina si mélange. Deyo? Mélange. Oh. Ni teke mokisa na tayari. Tata yango ekamoni. Matthieu chapitre 100 verset 9 saison bani. To biki tisaloka fashion na bavoi. Poza ko ba to ba so ba ba ta témoin de soba. Attention. Kaka yango mo Bible. Ezo na mkale Shekenon. Kidati na Naomi. Si. Bongo lo kila kecha Deborah. Mais qui disait le rôle à Fofo na Njongo, au cas de Tongolo, et bon la chaîne. Oui, il a raison tata. Maman tu n'as ni monga. Ni tata. Non ba bisa kutimboka. Non ba kutimboka ayebi na ye makango tete ka oto kile boy to kile boy. Tu le bité. To mi man no na piscine avant de venir à Idia. Si. Piscine de la ka ba ba mai. Bana ni fona ba washuila. Oh ba yeba ka beto na ni fona washuila. No wa yedi mai to tsiki no grande kuna bisota digoma. Zakomba. Tolobi to ni ko soma biloko ya ulia ba ba washuila to ka ta. Tiki no kwa kio subona mai munene no kwa mina mai te. Amei mayo. Muta ni boma zino kwa tani ke wana lande wana biso nani boma na hii. Sisi. Abimisi no ko akena na kuna simanda. Biso to yewana. Bani komoni no kote. Komoni no kote. Ote no na zalaje wa amelima itambi na bino ani boma akeni na simu. Oh, kamboyo. Yaka sisi ni boma zo yeye. Wana hii kasema nije kwa bien. Sisi. Tulisema mtani boma. Ote no wapi? Akuile biso kana na ndibuso Kaisi mabetsa. Mulimo mababi noko kani. Mulimo mababi noko toka mtani mwa fitula biso. Bo pesa mate na excité. Noba ngeli maya watu. Hamna dindi na likisie na kangezi na kimo na jebi sio kapa kauka. La fondation Lucia na niveau ya Angola. Amen. Mutu waza lokola représentant ya fondation Lucia na niveau ya Angola eza le prophète Timothée Bamfula Kese yende aza lokola représentant ya Afrique centrale. Amen. Na fin ya 7e mois nazoza na niveau ya RDC pour la installer comme biso frère Blaise Maka pour la la fondation na niveau ya RDC après ngane toke na niveau ya Brazzaville. Amen. Est-ce que tu connais la maman Lucia Maboko? Kolo apa bola biso
aza mpona kosunga bamama veuve bamama mikolo mpona kosoutenir baorphelin na kati ya orphelina. Amen. Preuve à l'appui mokolo ya mercredi tokomona ata na baimage tokokende na baorphelina kotika babiloko kotikela bana wana baza na posa ya lisungi na biso. Amen. Baza na posa ya lisungi na biso. Nazo benga motu moko nasengi na bamama avant nayebi Nzambe nalinga pesa Nzambe merci oyo akela biso mingi basalaki baprojet kelokola biso to koma na mosuna elo bakomi te. Mais merci na Nzambe wana ndenge akomisi nga dimanche mpona yebela ye mibale. Merci mpona prophète David Timothée Tadinangola oyo asepeli kofungola porte na ye mpona to adobe Nzambe na bino ensemble. Napesi so Nzambe merci mpona mama fondation mama Lucia na kati ya Hollande na Angleterre. Nzambe apambolo makasi maboko ya soutien mpona lelo mosala ezala boye. Napesi Nzambe merci na bapasteur na Nzambe. Vraiment, donc, vous comprenez déjà, ça n'a qu'à dire interview parce que les baba qui a inauguration, donc c'est la sortie officielle. Il y a Fondation Lucie Adélaïde. Alors, on a invité Nabiso à animer, mais quand même, na soirée lelo. Vraiment, on a déjà na kati ya chant Nabiso. Vraiment, on a déjà Shalom, sœur d'Edel. Shalom, maman. Vraiment, c'est quoi comme on a kola lelo. Vraiment, impression na yo tant que servante de Dieu yo animé. Na kati ya sortie officielle na yo ekozani na mkola lelo. Bon, journal lelo, topesi Nzambe merci. On a sortie officielle ya lelo.
journal lelo toyaki poto tombola ou bien Nzambe wana. Journal lelo na pense que bomoni makambo esalami lelo o ezaki kamusina biso. Lors to pona ngai na kolobaka Nzamba zwa loko. Po auto kanisaki yango te esalami lelo. O esalami lelo ça plus que auto kanisaki. Donc Nzamba zwa loko. Alors pour la servante de Dieu oyo azana kati ya Hollande, la sœur Lucia donc Lucia Adélaïde a sa fondation comme le lo ezaki inauguration dans la sortie officielle il y a fondation oyo nino koiko yebisa ye parce que azuli kanisi poto mona ambassade na Nzambe belé ba servante de Dieu lokola pe yo zo sala mbongo na ye na makamusu mais ya sepeli asa la fondation pona sunga ba veuve ba orphelin pe azo sala ba don ba œuvre sociale nino oyo ozana ngo tant que servante de Dieu pe lokola yo akoloba na ye pona indikanisi oyo azwaki. Mama Lucia, Mama Lucia na yebi ki ozolandanga vraiment maman pas nanga na koloba Nzamba pambola yo omoni likanisi ozwi eza batu nyonso te bazana makanisi tozomona ba serviteur belé bazana ba mbongo me basala makamususu bakanisi te kosunga ba orphelin ko bakanisi te kosunga ba veuve mama po nanga na lobi Nzamba pambola yo abakisa oyi plus ezobima atondisa lisusu libonga na yo place oyo moke na yo ezobima Nzamba pambola bakisa belé na vie na ona kombo Yesu. Amen. Merci beaucoup sœur. Voilà. Enseigner la protocole à Pessi na Maputa. Nous allons remettre Bango Maputa. La Congo la fondation Adélaïde. La Casa Congo de la taille sur Maboko Makasi. De la sur Maboko Makasi. La souka na mwana le biboye. Moutunios. Je n'ai nyoso. Zambé ya Sepelik. Zamba Timothée. Zamba Basakoli. Zamba Miracle. Mon ami na Congo na Yesu. Amen. Betela Yesu Maboko Makasi. On continue toujours dans l'interview. Alors, nous voici avec un des serviteurs au total à Salon Papa. Shalom. Et donc, il est invité aux Ozaki, il y a sortie officielle, il y a la fondation Lucia Adélaïde. Impression, encouragement à œuvre aux années. Bon, je suis un peu surpris. Je ne savais pas que c'était aux Alaboyés. Mais j'ai aimé la fondation. Que cette femme, que Dieu la bénisse. Elle a de bonnes initiatives. Et ce que je peux te dire, maman, là où tu es, il faut savoir quelque chose. C'est ce qui garde un homme en vie, c'est pour que son rêve soit réalisé. Cette fondation, c'est votre rêve. Il faut la chérir. Il faut vraiment faire tout possible. Mais ce que moi je vous demande, c'est que vous êtes dans un bon chemin et que le bon Dieu vous soit favorable et que la grâce de Dieu vous soit comblée. Que le Seigneur vous donne encore d'autres initiatives. Que cette fondation ne se limite vraiment en Angola, mais que ça puisse propager le monde entier. Que Dieu, que je sais, puisse te bénir. Je m'appelle Apôtre Juvenal. Que Dieu te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ciao. Merci beaucoup. Donc, déjà, maman, qui est maman, vraiment. Juste un mot. Parce que les gens qui
sortie officielle, vous étiez aussi partante. Alors, impression na yo pe conseil na yo que maman et cause la nini na initiative maman Adélaïde Azui na kata fondation. En tout cas, na pesi nzambe d'abord Dieu merci parce que azan nzambe ba orphelin pe azan nzambe ya ba veuve. Na pesi lisusu nzambe merci. Na kotala lisusu likanisi oyo eza malamu mingi parce que biso kati na ba église to ba kaka kosunga makambo susu kasi oyo ebelisaka epambolaka eza vena moko ya kosunga baorphelin mpe na baveuve. Na pamboli vraimen nzambe mama Adeliane esika azali Lucia nzambe apambola ye parceke oyo azosala de na sepe na makasi mpe nzambe apambola mosali na nzambe date d'Angola oyo susu akoti na initiation yango parceke ye nde siko acomprendre ke donc isa na kati église kosunga ba veuve eza lipamboli pe kosunga ba orphelin eza lipamboli parce que il est écrit dans la Bible. Yango la pesi nzambe merci na makambo no c'est ça mi katone siko nzambe apambola biso. Amen, merci beaucoup. Donc toujours continuer vraiment. Tout ça secrétaire il y a œuvre oyo ya munene fondation Lucia Adélaïde déjà maman Shalom. Shalom. Eu agradecer muito a Nossa Senhora Fundadora, a Mamãe Lúcia Adelaide. Te agradecemos de novo, obrigado pela ajuda. Gostamos muito da tua ideia. Nós aqui em Angola contamos muito contigo. Não vamos te deixar cair no chão, mas vamos te levantar a vida. Faz a mais nos outros países, como fizeste aqui em Angola. Agradecemos muito, Mamãe Lúcia. Estamos contigo no coração. Amen. Bien, obrigada maman. Donc un message maman Lúcia, j'espère que oyoki et ça lui plaisir parce que le Loisa Fondation na yonde oza au top. Vraiment l'invité spécial na biso ezaki maman Eve ministre donc mon bomoni dans ndenge niveau a chauffer bana nzambe na kati ya sortie officielle oyo vraiment tozana ye maman Eve Shalom. Shalom. Vraiment libota na nzambe na be pambola mi déjà comment la présence na na mkololo mais impression nos nini par rapport ya événement oyo ya sortie officielle ya kati ya fondation Lucia Adélaïde. Action nanga ezaki nazo pambola vraiment nzambe liboso et mibale prophète dadi o asalinga ke pont na kutana na fondation Lucia azape moko ya soutien pour le lot soirée le kana mouvement et ka moi allo moi ndingi uti pa ya fondation Lucia. Alors tant que maman servante parce que maman Lucia pas la servante de Dieu nini oyo ozana ngo ya kopesa comme étant conseil pour na initiative azui quand même pour tout monde basana na nzambe bele bazo ko investir te na makambu ya initiation oyo azui. Mais hier, na idée azanango azui quand même elikanisi ya kosa la fondation oyo ya nkombo ya Lucia Adélaïde. Nini oyo zanango ya opese comme état conseil. Pour nanga conseil nanga eza vraiment je marque même les mots ya koloba po naza vraiment émotionné pour na yé vraiment nzamba pambola e makasi nzamba visiter na ebike fondation comme na Angola e ko panza lisu koleka makasi nzamba zunga su ya ebele nzamba vraiment akanisi la makasi pour ça idée mo ya église primitive quoi tant bazaki moko azangi azopesa moninga lo asala pena o maloba nzambe lo nanga manzamba apambola e apambole vraiment ya mini. Merci beaucoup maman Eva invité comme ce OK, merci beaucoup. Bon donc toza awa na interview vraiment papa Shalom. Shalom. Vraiment un petit mot na œuvre oyo ya malamu ya fondation Lucia Adélaïde des années na mkola le pona yo. En tout cas lelo biso en Angola toza na sortie officielle ya milulu minene isanga moka munene makasi oyo tika ko zlater la monde te ya maman Lucia Adélaïde. Donc on est en Angleterre biso bien en Angola to yambi. Donc Angola bakanisi biso bana Angleterre bakanisi biso merci maman Lucia na pambola o donc mbongo oyo zangi nzambe ikolesa fongoli kesi mo mnena otinelo mbongo pour musa mutem molamu yo zanango eza na maman moko te o basalela ya merci beaucoup papa donc merci bonayo maman babi maman mungala pe alingi kozanga maloba te parce que asekisi biso kangisi biso bapanzi mais maman mungala vraiment na habite na pesa Shalom parce que vous êtes chrétienne quand même kambo ezalite maman il kambo ezalite mais quand même liloba nini okoloba pe maman Lucia oyo azui initiative ya malamu ya ko soutenir ba maman lokola yo na ndongo sali musala mama namoni esengo makasi nano namoni yo te mai nayi nakondima ke nakomona yo poloko ya moneno yo sa ya motu ya tuka nano ezalaki oyi moto ya yambo
nza komba continuer ko bakisela ya mingi koleka pona tambo na mokina mona bata motema bola mulokola yote mama nza komba tondisa ona fanga tondisa ona nyoso tina libota na yo tombwa po ina makanisa malamu po na biso bango pe suki kaka na ngwate na ebike ko continuer toujours po moto azaka ya nzambe atika kaiti nyose kolinge komela yo moto nyose akolinga temela yo moko nza komba kutana ye elo kama mona koba yango wana losako mama na sepe na makasi na ine sengo makasi nga mama monga c'est-à-dire mbote be na bandeko nyonso oyo bazala bango kuna continuer bolamu ozokosala biso na Afrique sikune siko zali otambwa nango partout. Amen. Merci vraiment na remercier ka mama na idée ya liboso oyo azwi vraiment ya ko aider biso ba jeune na bano oyo bakufela ba parents na ba mama oyo be ba perdre ba mibali na bango. Et na idée moya bien na CPP na remercier pe représentant nango na mboka oyo dadi na ngola po mutasangisi biso nyanto poto yeba to découvrir fondation na biso ya mama Lucia. Donc eloko mna lo beate nzambe kaka pambola mama esika zaki na moko bakisi so ko na mibali po muso peso moko epatika na moko swaka na moko na peso moko motatika na zero nzama pambole mama na yebite eloko tene ko kiyo no ya malonga na kuipesa yo kaka ndenge babiso bakoko tolobaka mama nzambe asumba yo oyebana na yo nzambe mina sumbosa la gazi yebana vraiment yeba Vraiment, c'est donc on a déjà na liloba ya suka oye ute pa ya dadi par rapport ya événement ndenge sortie officielle vraiment donc ya fondation Lucia et Salemi dadi d'Angola et donc représentant mon pour charge jouer za mkumba makasi donc déjà étant que représentant ya fondation Lucia na kati ya Afrique mobimba nino koloba na sortie officielle ya makambo babie bandi déjà en tout cas na pamboli vraiment Nzambe oya sali biso ngolu oyo ya ko l'ex journal lelo sortie officielle ya fondation en tout cas ça qui facilité muto ayebiote amona yote mais apesio confiance wana ya ko tambwisa musala na ye na niveau ya Afrique eza vision Nzamba pesa mama Lucia Adelaide o azana Hollande tika Nzambe nanga apambolo mama servante de Dieu musala Nzambe munene Nzamba mona yo en tout cas to pamboli Nzambe makasi na nyonso esalami na o esika to pamboli Nzambe makasi. Merci beaucoup Dad na ebike mkolo otoko ya vraiment okolobela ba œuvre sociale na ye ba projet obozana ngo futur pour la fondation parce que les a quand même sorti officiel donc on s'exprimer na ebike au prochain numéro qu'on attend ya ko éclaircir ba na Nzambe o bazana posa ko s'adhérer na kata fondation oyo nini sengeli ko sala pour que makambo oyo ekende liboso mais na lingi opambola ba na Nzambe na mkolo lelo balanda ki yo événement okino suka ya mkolo lelo. En tout cas, Nzambe ya lola, Nzambe ya motuna Nzambe évangéliste Lucia Adelaide, apambola mutu nyoso chaki matambene na oesika, mutu même yo mutu zola na biso na nzela ya télévision na yo, na nzela ya réseaux sociaux, Nzambe nanga apambola yo, na zolo bana mutu moko ete talita kumi. Nyoso o elala na vie na yo, esekwa na kombo na Yesu. O nyoso ekangama efongwama. Oh nyoso bakunda na sekwisi yango au nom puissant de Jésus. Nazo déclarer miracle na bato bazobela, nazo déclarer kimia na bato bazana kimia te, nazo déclarer justice ya Nzambe na ba innocent na ba prison, na bato bazana ba hôpitaux, tika Jova Rafa. Abiki Sabino, makamba minene elanda bino na kombo na Yesu. Fondation Lucia to fongoli porti pona mosali ya Nzambe nyonso. Olingi oya ko s'adhérer na kata fondation Lucia yaka na kata fondation Lucia makambo ezebele ba école eza na kati ba école eza na kati ba formation eza na kati de eza na ba secret musu na yebisiote na kata fondation Lucia tantôt na année et bano zana ba sala ba membre bano yesala visite na niveau ya Europe pona ko kutana na bato ba fondation bazakuna bato ya RDC to bato Angola to na RDC to kutena bato ya fondation ya Lucia ya RDC to ya Brazzaville Nzambe apambola mama Lucia na mutia malamu azana ngo mamoyo Nzamba mona yo mamoyo Nzamba mona yo mamoyo biso bofele to bi Nzamba mono biso ba veuve to bi Nzamba mona yo biso ba to zanga to bi Nzamba mona yo mama.
C'est déjà la fin, il y a reportage na biso, on a il y a 100% Bonzambe Bolanda qui biso parce que toya qui lelo na sortie officielle, il y a Oezali Fondation Lucia Adélaïde Nzambe vraiment à Pambolami le coup moizonge painaye parce que ba initiative a boy nulle part ailleurs babi donc il faut kaka okutango et pas ya maman boboto oyo ba bengi na komba Lucia Adélaïde yende oyo azuli kanise oyo akosunga ba maman pe ba orphelin. Alors merci na bino no so pese biso attention particulière. Là je pense c'est pas yazé ba pomme Azaria depuis Canada et Benézer Kwanzambi qu'est-ce qui Kersi disque Djogo vraiment et pas na bino no so pese biso attention partenaire Kijo donc Archibishop merci bon continuer kolanda biso na chaîne na biso oyo ya Elroy Media TV et zana pona ko CP Sabiso. Merci beaucoup, au revoir, au prochain numéro.